Yo sala nanga émission na mwana mobali o tika mwasi non na moins de faut pas na TPZM. Da Jazz Kavulu azali moto azama mwasi. Bana Kinshasa, bana Poto, et bana le monde entier, ba vacancier pe ba vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre kitoko pona kopema, pona bino bat bolela luxe ya makasi. Bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et l'alia wana niveau ya 2 fois te, awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, toba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Na Bali Center son, bazana mi bangé na ba terrasse mi balé, moko ya kati pe ya libanda. Côté ya Bilubu, bazana mo bangé na restaurant, balambaka cuisine congolaise, africaine, européenne, américaine, pe continentale. Meka soupu oyo kelengi. Na Bali Center, bazana ba chambre ya luxe au kondimateke awa eza Kinshasa au niveau ya confort ezali awa. Il faut kolukela ngo kombo. Bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon. Et bongo côté ya ba appartement engaye, bazali na ba appartement ya qualité supérieure. Ya chambre moko, 2 chambres salon, cuisine, salle de bain. Pena o ya 3 chambres salon, salle à manger. Pena 2 salles de bain. Côté ya courant, ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24. Soki courant ekei, mo banga na groupe peli boza mobimba. Pe côté ya sécurité et kuba pona bino nyonso. Tala! Ko banga na yo qualité ya service ezali awa te pona prix mukie oza ya kosepela. Flat Hotel Bali Center ezwami na avenue Tropique numéro 83, 7e rue Limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko. Pona réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47. Topo bengi na plus 243 82 34 121 62. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Da na mona na ba vilaine ya Belgique. Mwana mwasi o Jazz asali na émission na Belgique. O sentir mwana mwasi elongi mabe moko impossible. On ose sa réponse pour Jazz. Non, ngana batake na muto oyo ayambaki Jazz. Dans forme ya mwana mwasi yango bona ebite soki aza mwana mwasi andeli. Asu mwana mwasi mo bo tala elongi donc na ebite même bakanza ko tozaka boito. Kena roza la ne vilain, kena roza la ne ndengo lobby. Bachenga na Jazz. Bachenga penanga na Jazz boy, bachenga na Jazz. Eloko na yo comprendre fi wana basala ki na Jazz émission, aza pena mwana ya mama ba Jazz. Puis on a ça il y a d'autres la lunette. Lunette on a dit ça il y a d'autres questions. Na mona na mwasi ya mabe bongo te ka fanda na Bruxelles. On se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto
na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Oui, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. C'est le votre Valdi Tambo, juge de famille. Na canal Bolinga, vraiment mingi Fimbo na Fimbo News. En tout cas, toya ka wana pona l'obligation di Kambo ezali. En tout cas, bana poto bana mokilimo beli nazana. Ba sommaire ya rolobe belé te nazana ken piano avec lui vraiment pour remettre pour statuer concernant la qualité ken piano habité sur la place vraiment. Poto banda maso na biso. En tout cas, merci l'assistance ya Wantashi Wazabongo Nasima vraiment côté caméraman Azali. Ken piano bonjour. Ouais, bonjour Maman Sideji Mampata, bonjour prophète Moïse, bonjour prophète Emmanuel Dodi, bonjour ba abonné nyo surtout ya Fimbo na Fimbo. En tout cas, merci pour notre invitation. Ken Piana Magizembe, patron. Ken Piana Magizembe, tout le monde internet m'a embellé qui vraiment est belé à Rosakanate, tout le monde grand frère Nayo, il y a une question, on a tout le temps sur la soukamekana banope kokima. Grand frère Nayo, Sankara de Kouta, tout bima pena ba kombo tangami babi, ya bimana de konaso pamela cheko la boena boe, côté pen de konaso pamela cheko la kuna makambo, c'est comme c'est baby na mobali nae, commentaire nyoko sala. Bon, côté la question na yo très bien, et ça question moi ça là n'a pas si lelo. Côté la ndeko na biso Karine, parce que batu mususu ba comment zo makambo na angle mabe ke non. Bino ba comment lobela ka Karine, bino ba comment lobela ka Karine. Karine azo bebisa ba réputation ya batu. Ndeko na biso Cynthia Wadol, a bebisa ki réputation na ye, boyebi. Ko publier déjà mutu que azana maladie, otangi pe kombo ya mobali wa pesa maladie. Eza gentité. Cynthia Wadol azali fio yo azana avenir na ye. Famille ezotale la Cynthia lobby kuna ifabala. Akeli susu ko bebe sa réputation de bonabiso Pamela Shekola, ce n'est pas bien. Kotanga komboti ya mutu o ya kufa ADT ya Kimpui. Ke ya bimana ADT ya Kimpui, ke Pamela Shekola bimana Sankara de Kunta lelo epesi mama na mbriema na kati ya foyer yande kona biso Pamela Shekola mobali na ye akomi na bariel pensée ebele pona mwasi na ye menga na kosenga bandeko na biso ya poto oyo bolingaka bandeko na biso ya Kinshasa soki baye boye bakaka ke non bale passé pe ezala kaka ngana nimite ke mobali ya Pamela Shekola kobo ya Pamela Shekola pour soi disant ba koselier makambu ke non Pamela zalaka mwasi ya Sankara, Pamela zalaka mwasi ya ADT na mekaki ko benga Sankara de Kunta en coulisses na meki ko tuna Sankara na bi Sankara de Kunta lelo ndeko na biso ya mwasi azana poto libala na peut-être ko kufa kaka na makambu oyo ezokende oyo kombo na weza réputation mabe mekana ko expliquer nga est-ce que makambu ezokende ke non yo zalaki mobali ya Pamela Shekola est-ce que bozala bimana Pamela ngote abiken ngana zalaka bien na ba fille ebele ya internet parce que ba fille na nyoso to ba ya to sala na bango be émission est-ce que bazalaka nde basi nanga albi Pamela Shekola atikala kozala jamais mwasi nanga albi wana na jire parce que ngana sanga de compte vraiment
tosolaka pena na ninga kiserie sankara pena bombela ninga secrété en tout cas mobala Pamela Shekola ezosala bien te toyebi ke ozamwa mal à l'aise mais Pamela tikalo abimana sankara te pona solo ni na sankara makambo mais c'est comme si pena ba Pamela on bon bazana tort pour bon de ba comment déjà ba engager bazana bandaka mabala mais ko tara sukozonga na ba via ma internet tu vois non moteke yango zulu kiloma makambo non azongali via internet ite zali akota kipo réputation aleki na ye Cynthia Wadol na Pamela oyebi ke baba ndeko siko mutu moko boye bozalaki na ye azobebisa réputation ndeko na yo ke non abimana mobali moko aza malade yango akotaki intervenir nga sikoyo eloko na comprendre te ndeko na biso Yvette Kalombo azane na raison akotela Karine mais avant ya kokotela Karine na bapropos Karine ya osala il faut tala nanu makambo Karine ya osala baninga lelo Cynthia wana o Karine abebisi réputation azalaki pire petite ya Karine ya bablagi te bazala na relation ya makasi koleka kutu relation Yvette ya zana ngona Karine mais mon pays Yvette makambo bimaka Karine abimisa pe makambo pande ko na so centimètre boy na boy ke yo abimana ba faire ebili solongo te avanda so 6 mois ndaka faire ye mon pe de azwa déjà 12 na non bon wana nga pena li solo wana na kota na kati na ngote mais to défendre nanu ndeko na biso Pamela Shoko parce que esalinga vraiment passé na solina sankara reconnaître ba rumeur o ba tia kombonete esala nga passe moni makambo susu e bomaka pe mabala batu mais na osenga bandeko na biso totia makambo mususu totia ba kombo ya biso na biso ndenge to vivre moni kombo ADT ya kimpu ndenge ba okoti sango vraiment na buzobo ezosala nga passe ADT azavie na biso atika biso que son âme repose en paix batika mutema ADT epe manakimia. Pourquoi pas boloba makambo ADT azopema yo yebaka ADT azobima na camarade na mais yo zala na baguerre na ADT pourquoi pas oloba kango ADT azala vivant. Merci Ken Piana en tout cas na que communication est choqué ba te belé mais Ken Piana bato en tout cas ba beninga vraiment bi mais Valdi Ken Piana c'est comme si voyage à Canada a fallu pour pas souiller pour pas m'émietter c'est comme ça sur le bénamo c'était comme Karine pourquoi expliquer ba ton andeni ba fan na ba tala fallait pour pas se m'envier et ça n'était papa ça na bana ta 10 na balé ce qui papa me mis ta bana 8 abetina bango tout quelque part bana mi balé au batikali ba conseil la polémique était. Donc il fallait pour Bazali star international il y a pas blague était yo moko talaki ba concert à Toronto ndenge fallait ça arrive scandale bino mo bozo mona ndé makambo zo évoluer baza siko na Canada tourner à Moulay ba comme babi mais Ken Piana canal auto ebi que normalement photos of information fallait photo les kapanae obeti so botel ki ba concert à Toronto mais yo zo tcha ba biloko ngote eza pour nani na zo tcha biloko ngote bato ebele pe ba komelanga bongo moni na kati ya mouvement fali na kati ya délégation nga partenaire na nga direct o atindelaka nga biloko direct ezalaka sur le kauka mais sur le kauka na tourner o aza kuna te yango moni naza na moi ba redere parce que lelo ezala te kaka na fandi na banda koyiba ba image na ba page ya bato mosusu pe baosekanga ke ntala ndenge okomi moyibi okomi koyiba ba image okomi osala boye bato balanda babiloko ebele na direct star ya sere na biso nana boduga sere na biso nana na pese bambote aza na avantage pe na biso di badiate aza kuna siko ngai nani aza disposé peut-être otindelanga baelema po soki sur le cas kazalaki na ye nde ya mosusu ozomona parce que fali partout avajaka tosalaka tolakisaka bato baimage po sule azalaka tikotaki na biso mwa image tikotaki awabwaka Tom Suba tope musuba za Tom Suba boyo tindi lopo ken peto mona gi osali be mission ande ko na biso aruna na côté na quantité vraiment na moni titre babi ken pia na baluki li fali pour pas pour na voyage boy na boy ken na komi fini non bato batala nanu batala émission ngaka na quantité batala ga émission na kati siko na baluki la fali pour na côté nanu balobi na côté nanu comme on te riche boy soki kutu na sali émission boyenga na osala ba nombre de vie ko leke ritina ki odembela muto na leki na ba nombre de vie biso to abatu o to dembeli muto azosala ba million de vie eza na émission moko te ritia sala ko kisa M susu 300 000 vie
Mais nga na ba émission na sala na beta ba 1 million de vies, ba 800 000 vies. Vous comprenez? Papa, tika ko kitisanga ko, tianga na place nga na zati. La vérité de soi. Non, tianga na place Nazar. La vérité de soi ken Tianga na place Nazar. Déjà les solos au beta que non, tiki fallait que telle place au côté. Comme bien fito. Non, Canada. Bon, problème est ça, c'est là. Valdi, non, il y a à partir de l'eau, moni batouba landa biswa, mana responsable. Kotianga na ra, y a pas de choté. Kotianga pena na mulongo pena ya pas de refité, pardon. Kotianga na ra na mulongo pena ya pas de refité. Merci bana. Donc ngana sala, omoni makambo ngana sala makambo na raisonner. Kotianga na mulongo ya pas de choté ke lelo azana héritier, lobi akia fukami ala pinda héritier o tokotala, lobi azongeli héritier, nga kotianga vraiment bara pas de refité. Merci. Hier vraiment le papa français yo kelanga eloko oyo. Ken piana neti ozana na kishasa mambo internet ka yambo ba Zaire ngani webi. Webi lo ba Zaire. Très bien. Nani ni sara mimi. Non, Zaire soge ngani et ngani po mboka na biso ezalaka na Zaire, nga botama na moma Zaire. Siko ken pe baningi sili o Zaire pande kona oyo ça. Non ngani c'est Zaire. Ça on na plateau bi wana ndeko na ngai Jazz Kavul. Papa Zaire. Asani. Mampeza mo belé alobi nebite na bomba ki question mususu yango ken na yo na Jazz bowe la kanino juste bato tunga bi ken na Jazz bowe la kanino juste afa to kotana na détail. Valdi omonia bino bo sala ba émission yo sala nanga émission na mona mobali o tika mwasi no na mwende faut pas na TPZM da Jazz Kavulu azali moto azamo mwasi nga batinel nga lien lobi Jazz wa sala soki na koka ya mwasi film wa vilaine boya lati tala manette net ya ba JC da na mona na nga ba vilaine ya Belgique mwana mwasi o Jazz asali na émission na Belgique na ebite lineti wana soki eza ba JC ba bongselaka biso ba porte na Kinshasa o sentir mwana mwasi elongi mabe moko impossible. On ose sa réponse pour Jazz. Non, ngana watake na muto yo ayambaki Jazz. Moi dans forme ya mwana mwasi yango bona ebite soki aza mwana mwasi andeli. Tala adoyi wepekisa Jazz pona ya panza ba biloko mususu o ngana ko loba. Jazz. Jazz. Swana na adoyu. Swana vraiment na adoyu e bo swana ka bino na bino. Adoyu ya muta ba conflit te ba swana ka bango na boyi na loba makambo ifo na loba mais ba swana ka bango na bango nde bana ba conflit na bango nga da Jazz ala pa kombo na nga swana na adoyu. Po makambo nga na loba ngo na ba émission mususu da adoyu we benga Jazz sola na Jazz ala pa kombo na ngai na munoko na ye akenda luka ba docteur ba soigner ye misuni o ezobote na mutu ken piana asimo amwasi mo botala elongi donc na ebite même bakanza ko to ezaka bote ken piana yo film elongi mais toki pe Jazz Kavulu kuna ningisa lobi abi soki bokende itasi te po bilongi na wana madike eza bilongi ko est-ce que yo tala na elongi ya Jazz koto misuni ya mutu ekitibo koto ekitibo na sima kutu nde tala mipi siko te nalobia kena rozala ne vilain kena rozala ne ndengo lobi bachenga na Jazz bachenga penanga na Jazz boyi bachenga na Jazz te tozo kaka na ndenga mabete bazuya msunga na bimisi ba photo ba ndeko nanga basi pena to bota ma père moko mère moko Jazz abimisa ba photo ya bandeko na ye pena propre wa bota mana bango ba père moko mère moko otala ke na leki Jazz musika ya ba blague te eloko na yo comprendre fi wana basalaki na Jazz émission aza pena mwana ya mama ba Jazz o sentir Jazz elongi mabe fi yango kutu fi nganya salioli ya notu na tala linette linette nganya saliya notu na ba question na mona na mwasi ya mabe bongo te ya fanda na Bruxelles wana pena nzamba zokanga na mona na mwana mwasi ya elongi ya mabeneti mwana mwasi asala na Jazz émission bongo te ki afanda la pena poto. Merci ken piana to zaka wana mais ken piana netinga na moto to nguta pa mo livre mutali boso kutana na ngazara ngai o ile kana attribution ngamuka mutema na ngai bi menzoka ni mamu so yebisa ngaza mikuta poto ki kuna pena ke Frank Stema benga Jazz Kavulu yebise ke il paraît mamu livre siliki la ko ça il mabe voir même comment un niveau tia bete mbata po ba mema ki okuna bi muta mafinga o yeli bon problème ezate ngana osenga na yo Valdi Frank Stema za master nanga ngana wabenga Frank na bi Frank
Valdi azoya koyamba yo oyamba ye nanu otune na makambo jazz alobi jazz aliboma jazz na vie na ye na vie ya jazz ti ya kokufa est-ce que aux occasions wana akoti pena jelem pena pesi mama Olive Mbote et ça n'est jalousie mal placée ça la jazz. Mais tant monsieur c'est un jaloux. Il y a biba yebi c'est pas Frank Steve. Nandimite ça y pedo maman do cheka. Nandimite Frank agosola. Omoni jazz azara na ba pire masane azara Frank na Vincent. Babwa ki sa ye. Vincent na Frank babwa ki sa jazz. Yo sanga France tema ndenga azara na pena na makambo na osala. Azwaka tana ye azu téléphone abenga jazz. Il sait pas vous au jazz. Vous ne savez pas bêtise, moi jazz va créer à Tchangana masse na ba confusion. Ah, c'est un embryon. Mais ça pas batu non, pas batu pas ko baso. Non, Frank a yebi ndenge to kendaki, soki boy ko kendo ka Frank ça na interview kendo ça interview na Fisto sai. Mutu nga ba be. Soit na lobby boy kendo sala interview na Fisto sai, sala interview soit na vie de loin. Oyo kaka keno makambutu esili to bi manga esa mama mama ngape na ana besoin na tuno ba question o batu baloba na cité mutu moko azoi courage na zate tuna bango so ba sincère tuna bango question na que le seul mutu wa tuna ki mama ba question mais mama boya kinde ka masolo il fallait caméra vemeza batu bayo ka makambu nini o ken pia na tuna ki mama Olive kende. Comme jazz alobi ona maman Olive azangela sai ona ken pia na po nini bande ko belé a poto o ba landa biso ba yebi ser na biso Sylvie Bongo e belé pe ba sola kana ba tu na ser Sylvie Bongo ke non na délégation o sale magi jour wana nani pena wa frenaki maman Olive mère alinga bi mais pardon na besoin pour poser question ba tu nega na batutu bazalaki nani atunaki maman Olive mituna ko tuna question la cité que maman bazalaki na motema pona yo papa eza na photo moko te o mutakangi na aso na maman Olive boya panga. C'est comme ça ben c'est ça ben c'est ça après non basoli tona sai wana ya parler na bango bakenda kama da sai ikutu na ba vie de loin totia bango boy po bango nde ba memaki biso mbasi mobiko ke te so za mamba solo bongo mbala sima occasion akutana na pame dame ezala nde mbalebele oyo komi sikoyo tosambela nzambe tokende kutana pe na mama na biso Denise papa parce que là moi lobi na katwana oye toucher pe batebe babi maman Olive babi oye la mutama afinga bato éviter ken pe na finga bato fofo. Est-ce que yo penane ofandi na bozolanda ka jazz na moi c'est kizengi wana basena émission moi c'est longi ba JCR wana tala zolo tala linette oza mwana moi c'est longi mabe undimi pe oleka na kamera tala longi ya mwana mwasi mobimba zana tipuku na bi forme nyama nako aussi pe osa pe mission tu na pe jazz ba question nanga yo keba na yo zo mérité ko fana ba Belgique te elongi ya boy na maneti ya minene o ya mwasi abo. Merci Ken Pena lobi tout le monde Ken Pena hier vraiment le papa français face à Ndegonaye petite sœur naye collègue na Musala Fifi Stone on a salué vraiment Sikazali mais c'est comme si les ébates belé bato abi non les ébates comment yo quand on pose question non bato babi fa pas boké non balamo bon c'est comme si Ndegona so moi si Ndegona moi si no bakundi était akena moi trop vite à la besogne. Par rapport ça fait combien de mois bazo les émoutés m'a fait fifi donc il ne connaît pas bakundi était mais bato bazo ça la ba émission ya kofinga siko malgré ne connaît pas bakundi était to kende ba demo yango do fandaka wana baba ameki ko sala droit de réponse ameki ko lobata. Po bato ba komi oza fifisi wango nati yuma moko boye ki akolobaka lisusu te alobi kaka oyo ezalaki na motema na ye alobi ye na grâce te mobaka problème te grâce te moaza master na ye bana basekret ebele oyo bakobomanaka jamais bakolobanaka bamabe na bamikro alobi Josepha Chako master na ye oyo jamais bakobomanaka na bamikro ozo comprendre
sikoyo biso bakongole tolingini il fallait kaka fifisi aloba te abomba azaka sanduku namona ebe place fifisi bafingi mpe mutu te mon vieux Louison Mbata c'est Poli Lumumba RDC Monde Prince Yawe loso la soute na ebite soki makamba tu baolo bezala ya solo que non c'est comme si vous avez un bateau bazala ki bolinga moto ekufate nande et puis là kaka yo ko kape ko te mino fifi en tout cas zano no calme bate ya mutu te o yazana besoin ya koloba alobi be mabete alobi ne mabete alobi mabete misina ba bible na ba komba cha bat na bible nzamba frappé bango kasi bango bagenda oluka kombo ne bacha na ndako nganga yesu azui bango ache bango na kati ya pisom huile d'olive ezola la place moko na bible c'est tout. Oui, merci Ken Pian. En tout cas, vraiment, Ken Pian, tu as dit que tu fallait pour moquer. Pour toi, tu as dit que solo la gana, tu as dit que oui, bana poto bana mokil momba. Là, je voyais Hervé Malinga, papa français, motema Irène, oui, maman française. En tout cas, dans la binière, on s'en rentre fait dans l'aïe. Obito beta li sola fallait pour pas dire la merveille. Mais nabi Ken Pian, toi qui n'as pas souka, on dit aussi la technique. Est-ce que nde bat bazolo babwe ke ken pezo mo antena mo ba fali bwe na bwe communication na mo na orchestre zande est-ce que boza bonne non communication na orchestre siko yebisanga siko communication na orchestre za mabe na ndeni fali pupa déjà za champion star international ngana zawana na anete soso azokengela mboka ozama bana to mona be maréchal Mobutu mama na prêtre ya bablagi te na monde maréchal Mobutu Mutambongo ebele mais akende msusu mboka moko boye akena basoda oyo misusu batikali baokengela pale délégation msusu basoda msusu pe o batikalaka bakei o pe bakendaki ana batikali lisusu kokengela mboka yo kansi na ceinture nyonso ya présidence wana batu nyonso nde bavaja na président siko babiso baoyo ko tokende na fali place te fali apesa biso déjà makambo oyo ya grave ya minene ya grave siko oyebisanga dans ngai eloko na ye la epa fali selon allusion na yo eza nafajeka na fali nakende ba Canada nakende États-Unis nakokende na moment oyo esengi nakende nakei mpo eza pe important nakende mais soki ezalaki moment oyo te eza moment oyo te eza moment oyo te omoni eloko eboma biso bakongolais eza motema lokoso kaka bakongolais bakoma olanda bato na amour intérêt mais manike justifie kiango no manike c'est manike ngana aken nazalaka moto amataka avion azongaka omoni passeport nanga jour botala yango bomona ata défaut moko te quelqu'un akenda mboka moko boye asengi pénalité po alekisi baséjour nazala bavisa ebele mpe na voyage mais naoyebisa yo nga azalaka visa ya 3 mois nasalelaka yango ba 15 jours. Mais Ken Pian, pardon, na katiote, est-ce que banda grâce à Kenda, Ken Pian fait d'aller le malam pour tout le monde maniquer boma? Non, grâce à ma petite sœur, à petite sœur, à sa moko na biso film na film. Non, le basco m'a bien grâce à moi pour na gagner. Mais ton maniquer le bama belle l'équipe na film. Bazali bana basi baza bango na bango. Bon so na chela yo be mission grâce à moi à propos la maniquer na film. Natinga so ya mbino mutu. Ngana lobiso ya mbino mutu afinginga. Ko se déranger na yo ne loko te po ele kanango. Merci Ken Pian, habité un mot de la fin. Yo na ragi ba finga ki wa zolo munene tout ça zolo neti mwana ya musicien mo akufa bo. Est-ce que siko tezela na il fallait que non tela kasitela bongo suppose ko ba tenga lobi to zala bana poto bana mokili matoko na suka tenga lobi boye na lobi bo bati balo baki boye yo za zolo habité qui patron film na film wana achaka semi patron film na film eza plateau hotel na bi batu ne ba lo ba plateau film na film mususu musicien wana achaka semi. Oui, comprenez que c'est l'ambiance avec Ken Pian qui se menait un mot de la fin. Un mot de la fin. En tout cas, c'est Poli Lumumba, RDC Monde, n'a pas su Bambote, en tout cas, Prince Yahweh, les Mystères Vexas, Gauthier Masquat, mon vieux, Carlos Kabassou, mon vieux, Richard Amelin, Patrick Mayangi, Adel Djogo Bagou Danger, Sœur Nathalie Neymar. En tout cas, merci à Whisky Wishia. Avant qu'il n'y ait on a déjà une essai.
batuni na bien OK mais ba charge jo chana maboko makambo bato bamitunaki mpona yo kozala mwana musicien moko ya banga yo tuna ngango OK eza bagi normal eza bagi normal Jérôme Malela tuna nga lobi est-ce que bana poto bana mokili bomba tuka tokomi na suka vraiment ya entretien na ngana Ken Piana en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas ciao Alda